Si vous devez parler de Dauphin Bouilly, en quelques mots, vous direz quoi? Effectivement, je disais un soir d'un festival, je débarque à Québec, après quelques centaines de mètres de marche. Du retour vers la scène, j'entends de loin une bass qui groove sur la scène, mais incroyablement. C'était qui là? Je sais même pas, j'arrive, j'approche, je vois. C'était tout un artiste sur la scène, comment il bougeait. Et la basse, tout était parfait. Un beau chanteur en plus. L'écriture est notre langue et c'est à travers l'écriture qu'on se repère et on se retrouve. Makomi, c'est le titre. Makomi manzambe makoki na mikolo ya suka oyo bokomona na suka ekeke bamingi bakondima baprofete bakobima oyo ya lokota. Makomi, l'écriture, la parole de Dieu. Ngolu, vous savez bien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu, de Tout-Puissant. Yoroshua, c'est le nom de Dieu, c'est son nom qui bénit, son nom qui élève. Et pour finir, le 4e titre, c'est Ndanga. C'est la surprise. On va être tous surpris. Allez, bonne écoute à tous. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH. Anda Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement. Que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement, pe na suko tika héritage na bana yo. Et en même temps so zaki na ndako ozwaka na crédit et ko ko futa ndako na yo. Toza susu na auto bengi living costs. Living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance akofuta yo mbongo pendant que ozana ndako zosala te. Et nous avons aussi building and content. Soko ozana ndako na yo bien ofutelaka olingo protéger ndako na yo tokofuta yo. Toza susu na auto mengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu ozali susu na problème à santé obeli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé mutoyo afutami parce que bela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité zaki ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. La vie nous surprend deux fois. Du jour au lendemain, on nous annonce qu'il y a une pandémie, même pas une épidémie. D'autres disent même qu'il y a une guerre à mener contre cette saloperie qui s'appelle désormais coronavirus. Et il y a même des précautions à prendre face à ça. C'est laver les mains, ne pas serrer les mains, tousser dans son coude. Et enfin, porter les masques désormais. Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel
Lata nanu maske Bembe na moto te yo moninga Bote ya lokalo be moninga Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ebandi eleki misa ya français eleki misa ya latin eleki na misa espagnol na bato ebele pambate na misa ya lingala bomo mesano basi ya basoda basi ya ndunda ba receveur ba chauffeur même ba déclarant bango nyonso bazokutana na bakonzi ya mboka bazosolola pambate bato bayaka epana bino po basenga bino pouvoir ba utiliser moyen nyonso ya lukuta baloba na lingala ba utiliser monoko ya mboka babosana que le corbeau n'a jamais été joli mais babenga bango pour na fromage tango bazui ba intérêt batika bino bamona na raté français comment ya ba troika français comment ya coup constitutionnel moi c'est ndunda zo kalisute et sengeli bozongela rabatu wana reconnaissance eza malamu bozona na biso na bunya à travers la radio Mont Bleu na pesi bino mbote bosepeli na ndako beta maboko loba tata zongi nzale sili bozona na biso na Londres na Allemagne na Toronto na Montréal na Dublin na Neuchâtel bozona na Orléans na Edmonton na Calgary bozona na biso pe na Tucson na Jeffersonville Indianapolis même en Afrique du Sud na Mozambique bozona na biso na Cameroun bozali pe awa na Congo Brazzaville na Batignolles bozana na Nkuka Bateke na Doliziti na Pointe-Noire na pesi bino mbote bato bazala Bandunduville na Bagata na Kwilu na Kenge na Kola tobosani te bato pe bazola na biso na Mbandaka na Juende na Liangola bato bazana Matadi na pesi bino mbote sango azongi na Kinshasa après un bref séjour depuis vendredi na la gagi bino na rolimo la nkaka effectivement la komaki na Matadi wana vendredi je vais essayer de vous faire le petit rapport du voyage tout au long de cette émission et vous allez la facilité parce que le rapport du voyage il faut la salle pour toute la semaine pour ba séquence et belle merci na bana Matadi merci na bande kwa Mbanzangungu ya Kimpese ya Boma Mwanda pour la confiance na fidélité bo pesi na bosolo na politique na moni penza ke bolingi ngai mingi et bolingi ngai non pas pour na komi politicien mais bolingi nga pour na musala ya journalisme on a zui mokano na kotika la kozala politicien te ata makambo ya élection na kota yango te vaut mieux na servir bino bo c'est très important ce qui nkolo alingi apesi biso makasi to continuer kosala musala les informations il y en a plein surtout par rapport à Congo central na uti Congo central Mobulo est à Congo central. Mobulo est allé au Bénin Mambo Basobele. Je vais vous donner des détails tout au long de cette émission. Alors, merci également à Trésor Kalafaï, mon assistant, qui a travaillé à mon absence. C'est tout à fait normal parce que Ngai Borona Kosala Musala Nyosote. Bosso la politique, c'est une grande famille. Quand je ne suis pas là, Barélé, Bazali, Bato Bazosa Musala, comme un bon pasteur quand il est fatigué ou quand il est empêché ou malade, Bato Musala Kosala Musala et Trésor l'a fait avec succès. N'a pas si merci. Bon, tenir Bisso ma rigueur, peut-être par rapport à dérapage de certaines histoires qui se sont passées à Wanarat émission. Je vais rebondir sur ça, peut-être pour éclairer l'opinion. Très bien, alors on va évoluer. Nengana Nosaki Nabino, depuis Trésor par le canal Trésor Kalafaï qu'on allait recevoir Denis Lessi. Nazo et Batena Tonto et la qualité nini parce que l'homme a plusieurs casquettes, taxé de tout mot, mais tout ça l'émission. Les journalistes n'ont pas d'amis, comme ça des infractions, tout ça moussala. Donc serrez vos ceintures, sango, c'est ça l'identité. Les lorsque vous voyez que sango est mourazalia. Alors Denis Lessi. Mbote na yo mbote sango nazobanga obenga yo pasteur nazobanga obenga yo prophète nazobanga obenga yo le roi de Makiona nazobanga obengo bakombo nyonso nalingi yo ndo pesa biso identité ni to koyambela yo awo parce que oza moto yo au traverser battant ebele na mboka na biso dans chaque génération ozalaki na connotation moko. Alors lelo naza na difficulté au pesa au kombo vu tout ce que tu as traversé et ça à côté positif ou négatif fona bengo na tongwa na tikeli opona mais so tikeli ngana poneza choix mabe pona yo lelo na en tant que prophète
Molobeli à peuple père. Prophète Molobeli Et à en tant peuple. que président, il y a deux pères. Président des pères des années. Dynamique pour la paix et la réconciliation. Ndé na qualité on a eu le balai on attend. Tous les deux qualités. Tous les deux qualités. Mais la prophète vous avez moi problème parce que avec la likamba prophète bat on dit la likamba prophète aux en a moins difficulté bat belé ba aux en a au début que côté à makambo nzambe bat belé bazon dit bon souté lelo bon bien par rapport à tout ce qui s'est passé bon bazwa penda ba version ambienté ou bon muta na droit il y a raisonner à croire mais bato bazara bazo croire au début que ancien prisonnier non. Oui, il n'y a pas de problème. Ils ont pas mis la passé noire. Yesu bakanga pour l'évangile, yo bakanga pour l'évangile. Te bakanga pour l'évangile. Na ko expliquer. Soko lingina rappelons mangambo bakanga ki oza pas si pour na yo. Mais problème est pour l'évangile. Toza débat. Très bien. Toza débat. Donc on a pris à tout. On a pris à tout. Ouais. Pourquoi depuis tout longtemps on n'a jamais évêque? Pourquoi yo ba bengo évêque? Yo tikala vous allez évêque. Non, on a évêque. Vous allez évêque depuis kala parce que nous dirigé confession religieuse, NRC, nouvelle église de réveil réformée au Congo. Tant que bandi, tozaki RC. Tozaki difficulté na évêque à 15 ans, toké devant justice. Ndé va séparer biso ba Congo, le gouvernement nommé évêque président, il y a quel évêque général. Ce a commis archevêque général, je crois. Donc à partir on a déjà de makambo sa emeki. Mais nous sommes les autres avec général, avec président, même yo attend ndeko évêque Kankenza. Bilo nous sommes na référence biblique na vous arrêter à titre honorifique mondain, na carte Bible référence moïsate. Ouais, mais évêque général, évêque président, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est une organisation pire à vous. Oui, mais évêque ils ont la Bible. Évêque à la Bible. Oui. Mais effectivement, s'il faut ramasser évêque à la Bible, yo yebi évêque fois à la modèle, non? Bien sûr. Marié d'une seule femme. Oui. Azamutaba coûté à Robert Pembe, Nazabutaba coopérante. Est-ce qu'on peut assumer tout ce que je vais démontrer en ce jour? Liboso n'en est marre, mieux on a démontré à capable de affronter. N'a quoi affronter? Les journalistes n'ont pas d'amis, mon petit quitus et comme on va au fond dans l'état, tout sur l'année bakam. Très bien. Parce que vous dites que vous allez évêque. Évêque doit être modèle. Un évêque qui a un passé noir. Bon, n'a pas grand frère, n'a pas grande sœur, balesi. Et dans la période où ça là, il comme on beaucoup bino balesi. Oui. Mais moi te koufa, ils ont moi te éphémère. Nganga bela. Te moto yali. Moto si la terre, onction est éternelle. Question des attentes, il y a stratégie, puis comment adopter attitude. Si on a adopté quelle attitude, il y a sous-marin, comme Jonas. Bah, il y a Koufi, mais Naza na kati ambisi pour na bimana Ninive. Donc Naza mutumoko na tambola selon ba principe na ngane na zokene. Na ndima kinga moko na disparaître. On a pour un principe divinité, on a un principe mot personnel. Nandeni. Oui, parce que le bin attend pour la stratégie na yo. Et puis Naza pe na façon na ngana salle la nzambe. Pour ngana za hors pair, ngana salle la bo bat bazo salle la te, ngana salle la bo nzambe bazo lo bananga. Yo pe no ga nzambe. Na yo kakai. Deni lesi. Est-ce que yo ga nzambe? Na yo kakai. Po makamutu na loba na mboko ekokisama. Yo loba mama na mboko ekokisama, loba eloko te. Ba biloko nyonso arranger na batu na mboko nde ekokisama. Na arranger te. Na lo arranger te. Aux assure. Oui. Bonimanda chante. Hein? Bonimanda chante. Aza musicien, aza bien. Tu relation la bien actuelle mes amis. Ça très bien. Bino amanda bobebana. Jamais. Na ko benga manda directeur. Bobebana na manda na ko. Jamais. Soko lingina chona difficulté na bobebana. Jamais. Odo zané na bandu jamais. Abobongisi. To bongisi to bebana te. Ayaka na ndabo nanga. Bagarde asoli na bagarde, c'est pas Denilis. Non, ils ont pour la copie on a tellement na bobebana po ayela yo copie ya momi mo na poto. Non faux. Zela na peso d'information. Zela na peso d'information. Zela na peso d'information. Mais zela na peso. Mais pourquoi combien j'étais? Mais parce que ngana eto ko. Non mais attendez ngana peso. Non non. Il y a da musique. Non s'il vous plaît, la mobile ayela ki moi sur lingaï. Je n'ai pas dit ça. Ayela ki ayeli yo information. En fait, Boza répéter la ndenge. Tu as la personne idée, yo ko éclairer opinion. Je vais te laisser 5 minutes sans t'interrompre, yo moro se défendre. Ça c'est normal. Boza répéter na nini personne, naloba personnellement yo moro deniles. Nini bato bazo retenir na yo, bato ba yebi biso nyonso to yebi que na ba information to zo, yo kotala so balayer yango, bi ko retenir na charge na yo moko. Période moko, yo simbisa bato ba TV na mboka o. Simba TV onkswe ko yo kama tout ça. Oh, to yebi déjà so simbi TV
TV za déjà na moi moto ba kato de radar na kati bilo na mino ça va simbi TV ko moto ça n'avait rien à voir avec psychologie à bato. Deuxièmement, Denis Lessi au solo là na manda chante a uta poto momi mo abotarate a récupérer ba dona momi on appelle ça yo récupérer ba dona momi on frapper momi on na ba prophétie à libérer bala mais si ko pas manda futa rétro commission te lo kangisa yo ngwana. Merci pour ma camolobe, mais tout ce que tu as dit d'abord est faux. Parce que ko TV qui la TVT parce que TV a la chaleur, non. C'est l'onction que Dieu peut guérir de loin. Ne payer soit biki saka tout le monde a musique. Serviteur mon patron mon tonga que église aya boy colonel moko. Tango komi alobi mutunanga za malade. Oko biki c'était alobi naïe dit seulement un mot, mon serviteur serait guéri. Donc, de loin, canal Nyon sur la quoi utiliser, téléphone, télévision sur quoi, ça peut guérir, la bénédiction peut arriver. N'antika jamais. Que cela un mandat sur une femme ou un même moi c'est faux. Mandat ya kananda kunanga, ngana zaina kati aswani na bagad, babundi na kati. C'est comme ça que radio mo besoin de relais nango mais ngana manda toi un problème à mon côté ni ya koponga na sala manki onate wana ba bengo ba CD nde biloko ngana zo condamné na yoka na ngana mutu te ya pesa nga non wana nde biloko kutu ngana zo telemela bien na zo telemela ba manki ona tout justement parce que un vrai prophète faut Makion les alliés ba fabrication non ba fabrication ba miracle ba fabrication ya ba nini mutako latsa mutu plâtre mais pourtant mutabukanite tu vois donc biloko wana côté l'église congolaise et na bundisa biloko wana tina niveau ko tu va passer ba inanga donc ngana manda je suis devant yot sango mokozi sango za na il faut la tout bela sur la sema be ponga ndima nga kole so boya ka toza mabe voilà ngai so na erreur na lobanga polili je n'ai jamais eu de problème particulier avec manda à part nga na lobi atika ko pesa nga ko moya mutute po pa na nga kudu na sa biloko wana eso yebi kina ko affronter mission na yo pona yango pona biloko wana na bisa ki on a prêt à tout donc non non biloko te problème te là na obeto biloko mo abu pour problème exact on va évoluer. OK. Mboka na biso République démocratique du Congo ezali un grand pays aujourd'hui à peu près 100 millions d'habitants ndenge tozokende mboka munene 243 nani superficie à 2345 km², 2345 km² ndenge to ali na ngena peso le moko boye le pays ici souffre. Motomoko Lobaki, je pense que c'est Martin Luther King dans Lobaki yango. Ce qui église ezali à mesure te ya ko aider ba problème où ezali na société ezala résolu. Cette église là n'a pas la raison d'être. Après tractation nyonso to longola Mobutu to bana na Muzeti le Kabila a 18 ans na pouvoir. Na lingi na yeba. Apport ya église na développement ya mboka ezalani parce que bato ebele ba yebi et puis ba traiter bino église comme l'opium du peuple bino ne boza bato yo bo appauvrir population bino ne bo kangi population en otage na développement ya mboka après 20 ans qu'est-ce que vous les églises le rôle bino bona ka église de réveil apport na bino na développement ya mboka ezala la place ni ce que ezala démontrer nga ce que vous avez fait pour pousser ces pays à aller de l'avant. Je ne crois pas qu'il y a un grand apport de l'église. Sincèrement, l'église n'a rien apporté de bon dans ce pays parce que les hommes de Dieu ne s'étaient pas bien comportés. Ils ont arrivé. Ils ont confession, mais je suis dans le réveil, plus biso, même avec l'église, on n'a rien apporté de concret. C'est tout simplement déplorer que l'église doit se ressaisir. L'église est partie vers le pouvoir, mais l'église n'a pas profité de ce pouvoir-là pour te évendre ça. De vraiment tout conseiller bien Bakonzi, tout conseiller bien nation, tout ton école, à part catholique déjà tonga, tout ton bloc comme même développement sont tellement réveil. C'est à peine qu'on a des petites écoles qu'on a commencé, mais il n'y a pas vraiment un apport physique, matériel, autre, bien que ma prière, mais c'est pas suffisant parce que ceux qui sont à la Gaïa solo makasi,
mbele mboka na biso na nombre d'églises to nango na ba passer na ba titre oyo to lobana modelo to nango na mboko oyo. Je crois que même malade de côté le matin une minute était. Ça dit à un moment tant ba église de ba groupe de prière des ala qui ça passait. Na début tant réveil bandi ça passait. Mais à un certain moment en vie ya basel nzambe mutumta akoma azwa azalaboui asalaboui. Donc eloko wana ememi biso na chute. Mais baké bazon di maté, mais moi parce que Dieu m'a parlé pour que je parle de ça dans la nation congolaise parce que nzamba pesi biso mo Congo parce que les hommes de Dieu ne se comportent pas bien. Est-ce que l'église un pays ezozala développé na bafua na bango bazo confesser ou bien l'église le pays se développe par rapport à travail. La délivrance ya Congo eko uta na église ou bien eko uta na prise de conscience à la population. Et uta na les deux. Comment ça? Parce que mon tout poids a conscience comme il faut. Tout le monde est Jacob quand a uta kina et pas nous connaît là-bas zimbongo tout ça aïe. Mais a commis permet n'y a fait la réconciliation dans les connaît ça. Mais tant a commis ne connaît habito kende abina zoya malem. Pourquoi les malem? Les Jacob qui cherchaient la bénédiction a commis matérialiste. Ça dit qu'à l'obi bango menanga ezo melissa so qui na kembango yokufa. A l'obi yo kende nga na zozonga. Atana bien abuna na nzambe asala biloko bien. Mais tant on a ressuscité na kati ya foi atikali a commis mission na matériel dégradation et bandi. Ake na chicote à s'installer ma belé zaki bien désolé atonga même banda ko pona ba même mais il n'a jamais construit l'église place moi qui na okunda na nzambe ba violer moi na nedina ba nzambe amboka na et affecté un jour bana na mibale ba ke ba bomi ba garçon nyonso abibo kata bo la circoncision après ba bomi bango nyonso papa na ya banki. C'est là où le début du réveil. Le réveil est précédé toujours par une crise. Aucun réveil dans le monde ne peut commencer sans crise. Parce que crise, on les hommes, ma prise de conscience. Donc, la crise, on a la Congo, la spiritualité, dégradation spirituelle, et dû à excès de cherche de matériel, excès à Kobimanakata Bonzambe. Bonzambe est important, mais le travail est important. Tu vois là, il a travaillé. Moutou n'a comme travail, mais nous avons conscience spirituelle n'a koufi. Et c'est ce qui fait que tant qu'on s'installer, va violer moi. Or, place ya ke ko vendre les place ya ba pagano. Place ya bato ba kisi. Bato wana ba zui ba kisi wana. Nza ma permettre les comment ba violer moi. Tant que choqué ya bi bon, ba na pe ba bomba bi token. C'est ça la cause du réveil. Le réveil est précédé toujours par une crise. Et cette crise-là va donner la prise de conscience aux gens. C'est ce qui se passe au Congo Lelo. Mais les gens ne prennent pas conscience de ça. Et Dieu va encore enfoncer pour permettre que les très conscient et qu'il va abandonner cause de la crise. Effectivement, pour Namboka et Téléma, il faut tous alana Bonzambe. Bonzambe, si tout le monde devait être réveillé, Moutana et Sigana Yassambelaka, Akenaka, pourvu que conscience n'est à la pire. Pour autant, selon la norme, les lobandés les pesabiso. Et pesabiso, moi, notion, mon quoi, crédibilité, moi, Moutazo a conscience, au lieu à Salamabé à 100%, il peut, même à 80%, il peut fonctionner. Mais, il faut que le travail soit fait. Il y a un moment qui même, le bagui qui va pasteur, il faut pas qu'on tabacour. Il faut pas avoir formation. Parce que pasteur, moulimo, à la mouna tonga moulimo, non. Il faut avoir formation. Au moins, il y a un journaliste, je connais. Donc, mais en tant que Moussa, il y a l'étiquette à Moussa Nanzam, tu fais ton travail. Ozolia na Moussa Lanayo. Mokolozo que tu as la tranquillité. Bon, mon toit à Moussa Late. Onction peut zapéter. A commis pasteur. A mon abasi, biloko nyonso ya mokili dele sala mutuka oyo azala boya yebi pende na zweli yangote. Ye kaka kolula kaka bo na sala bo. À ce moment là mutu ande mwana soka akutana na mwasi mbonga okosa professeur. C'est-à-dire ozo reconnaître que bo appauvrir bana nzambe belé parce que Branham comme prophète a dit, je lis Branham il a dit Dieu ne peut pas bénir un pasteur sans pour autant bénir l'église naïe. So nzamba bénir pasteur automatiquement église naïe peut faire et subir cette bénédiction. Mais t'as la différence mino bozanango, bozana mituka. Nengoza ozana mutuko eza pas moins de $70,000. Mutuko yo na nganga na moni. Mais la mérité tes problèmes est athée.
mais aux gens là Il y a non problème à côté d'un bureau mais somme problème exact et ce bureau les journalistes tout bien ministre c'est un journaliste c'est une question d'organisation et de volonté et puis ma ressource n'angé bani mais moi je me pose la question ndengeni ni yoko za na bozunion soana mais pendant que dans ton église il y a de pauvres et puis généralement ba pasteur ba kabarate nga kabara fort les gens passé sur 10 na les deux premiers na Congo oui là voilà musakato ya kabara non c'est-à-dire yo seulement ba kabara biso ebi muto akabara facilement ezaka bundi wale sa muto akabara facilement ba pasteur ba monana bo clair monana même mugisha publicité te ala bato na mona bakabela mituka na lobby ah papa yo talabe mituka on bazo kaba Bible lobby boy ne donnez pas une offrande avec défaut agneau avec défaut. Et là, quand on se trouve de chapeau, se coufa il carré c'est à moi 380 000 km au pays mutuku taza incapable au boxang. Pour mutuna ndi marque passer en akaba. Akinde pendant na nani ba peso pendant 0 km à sommet lui a peso clé totalement. Na mona on a wate. Na mona ngangwate. Ngana sema bongo. Mais na mona na ngangote. O ba opesa la caro yo lemba lembo lemi na ndako no lembi pour l'impression à batoki au kabi. Non, nous devons quitter ces choses là. Obi pourquoi nzamba siriki na Congo? Les archives là, les prophètes des nations, les histoires là. C'est ça qui énerve Dieu. Tozu place en Zambie. Bah titre honorifique. Oui, et puis au salut miracle comme il y a eu le publicité. Non, Jésus vous a fait miracle à Kimi. Et Dieu m'a dit ça de parler aux hommes de Dieu. Il faut totika nkoloatika. Tu parles de quel homme de Dieu? Bah au boulot kana bango teto batu nyonso. Parce que dans la bas solo na bango te na solo la. Te tanga kasi. Papa ozaki na justice yo na nani? Oyo nani? Tawa. Te tawa te. Nani? Ozaki na nani? Baraka Mugisha bozaka na justice. Baraka alekisi na te. Yo na edingwe, bokenda yo na edingwe. Na otanga edingwe le quoi référence. Lokate. Na yobi ba dossier na yoka. Je suis informé. Yoka, au moins sozo bimisanga na ba sujet belé, bien été mais yoka là. Papa. OK Baraka, là expliquer. OK. Na lobat. Na moni na TV na moni démon moko boye. On a déjà tout ça Denis laisse de oh. La vie Batuni Baraka. Démon a Denis c'est bien ça. Oh Denis c'est esprit a dingwe. Na bingi dingwe. Na bibo yo yaka na bingi jera kanyama. Na bibo na ke na FC na so na passer na mo combattre. Ayaka ça expliquer biso démonstration de Saint-Esprit ndenge nini loko na epimi. Aye wanat. Et dingwe yoyo akokaki en face. Donc bah ya pena bo edingwa ye fana bo milinge balo bimena suki kaka wana ese baraka kokaki place au senga dommage intérêt à $50,000 mais ba futo 4500 tika to poussa c'est là to poussa na to kota biloko ngala benga la kio tika to moi lo ngwe zelengi fongola nga ona fongola te yo muto fongoliti toke kango yi alobi ana mbongo wa danger wana nyoso na lakisi la bon yo siko lo lobi ana mbongo obi ko bepsi réputation tu me dois maintenant. Est-ce que moi non est-ce que moi je vais pas faire ça non est-ce que moi Nzamba go résoudre s'il vous plaît est-ce que moi Nzambe oyozo prétend que moi Nzamba peut-il résoudre le problème de cette manière? Je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui. J'ai demandé qu'on se voie. Il a refusé. J'ai parlé na segi bako ses conseils à Yokite. La seule place où ngana na kenda ko fondé so qui na na caméra. Pour ceux qui n'ont rien en cours au salaire, je dois en filmer en haut pour l'élection na TV. Mais dans l'élection na TVT, na l'élection na ben même bino, vous avez filmé. Il était au cachot. Na linga qui a senti que batika ba mafia. La biloka mike wana. Mais pourquoi tu n'as pas prié pour lui pour Nzamba bimisamoli? Na suka, na limbi c'est la bindenge za boenga na yosili. Mais on a déjà engagement d'abord, au limbi c'est pendant la fouta déjà man. La lobby azana ba élément na OPJ à ça dossier voilà. Na zana ba élément. C'est quand on pousse la biso to kota biso ba mboka. To pousse la te ko yo au azana ba plan na yo. Zana ba ozi no ngapete. Azana ba be. Ozi to pousse na. Donc il faut ba pasteur bazalaka discipliné à fabriquer comme miracle pe à fabriquer comme solo yo so moni de laisser azalaka donc na erreur na sengi pardon quand il a demandé pardon devant les officiers et a signé papier que je fais plus ça et que na sala kango parce que yo takaki sur la TV o takaki biso manki ona mabiloko na la prison biso to bondi lo nzambe yo siko bimo bando reverser biso alors ce qui a fait qu'il a signé le papier je voulais quand même l'amener à comprendre que on fait pas de blagues dans la spiritualité et ce qui a été fait
to sengani ba pardon to priane na sengi be dingo pe a sengi pe pardon bien na coopéra na été azam de konanga to vanda ka quartier de nga mwana matete to kolina e komi mwana matete place au bombe église no 8 personnes nazala 8 personnes OK na yeli Delile si c'est pas l'église Delile c'est atonde ça église ezara soute ezali papa ezali mais pourquoi so boya pourquoi so bona peso banya église ezali non mais temporise s'il vous plaît s'il vous plaît ceinture na ngadi s'il vous plaît s'il vous plaît bagarre de code de s'il vous plaît dozi batala nyoso to kombi ba 100 est-ce que famille na ngaka s'il vous plaît est-ce ngana oza na est-ce que est-ce que koyo kanga ben on a une 3 chauffeurs est-ce que koyo kanga garde chauffeur tout ça devant derrière la voiture on a 4 au bakela de église bon 8 dans une mois c'est na ngasi kona ban to kombi de plus de 8 au moni kokosi donc arche de Noé ezali en forme ce n'est que normal ngai na bimara trop oyebani ko l'église non je suis prophète, je suis plus dehors, un évangéliste, je suis plus dehors. Ah, tu es dehors. Je suis pas. C'est là où on dehors, hein? Oui. C'est là où on est sur le Cameroun, na bombi en moké. Ok. C'est là où on est sur le Cameroun, il y a moto. C'est là. Toko ta longa ngate. S'il vous plaît, ok. Ça va mon TV radio. Ozi explication non? C'est là clair. Ok. TV radio. Merci. Mais tu as pas temps là là-bas. Nazo peso ta, on a temps belo zolba, nazo katota. Batrozo la biso boza en direct, boche TV moko batubele, TV radio te. Évitez ko ta la bosolo yo moko. Moi ça nyongwa roya boza la groupe batubele pour que les solo la taba yako lugo bataleka biso nombre. Moi ça nyongwa ko leka nae. Nazo beto non logo moko, na lingi to analyser clairement. Mais elogo yo pesinga on dirait to bimi na mamo trop. Kastozo tozongi sola mambo ngala bengela kiwa. Vous avez été nakata mboko yo un an à un certain moment. Aux unions sont nzamba ko pesa yo na sima batu na ba moyen oyo yebi yo le belengo ke nzamba pesa yo pour na batu mususu ils sont libres aussi de mettre en doute que nzamba mutapejo c'est la démocratie après avoir que zo mbongo nyonso yo zui comme nyonso yo sali concrètement la société na biso ko le belanga prophétie qu'est-ce que vous avez fait oh les de futures générations ba ko na babité on a eu un prophète au-delà de la prophétie voilà ce qu'il a légué pour na ko pérenniser combat na une génération future j'ai donné du travail aux Congolais bazala mi balemi sato naza l'entreprise privée nanga yo za l'entreprise bien sûr l'entreprise ni na otanga te oh na l'entreprise elle va marcher entreprise va marcher comme vous allez te oyebi te mamunyo so baloba te naza na la télévision na sala par exemple ezopesa bato misala naza na l'école na école bien sûr na wapi mais na wapi et c'est biloko na ngai nyonso il faut na étaler non mais écoutez non papa eloko ko bombe ça la quête na éviter yo oya na to beta moi aux en école délire ça en école c'est la première fois ngana bi ko za muto abandonne bato abandonne so ko sala ko probablement za abandonne le bato abandonne faut ba informer réellement so aux en école na yebi ko za na chaîne na télévision abandonne mais école té na lobby école na école awa mais mutazo gérer ngo azali na opesa yo okidotala na kitamwana mais qui gère ça c'est mon frère mais natia on a longo sala en famille mais tes famille te ngai na ye mais na tikeli asala OK bon nazana ba télévision mususu oyo ezala komona ngate mais na sala ngo ezaka na mboko mususu ezali banda bon nasala mo makambo ebele na somi be banda ko ebele o lelo yo nazo construire abilo mususu bon pour banda ko ozo construire à titre personnel non développement non la question est non s'il vous plaît la question est liée au développement tu parles de ngezali boye yo en tant que leader d'opinion je pense que maman Olangi akei mais lelo ba école etikali maman Olangi a laissé les églises maman Olangi a fait des fondations où ils ont nourri la plusieurs personnes apport non à développement concrètement après avoir amassé toute la richesse non je n'ai pas trop amassé la richesse naza ba moyen ndenge muto so azo survivre je n'ai pas trop amassé j'ai acheté l'église j'ai donné à Dieu ngai ba kotizanga église té j'ai acheté $150 000 na zuisal na piscine mamboka nkolo na pesi ya nzambe na tika ko cotiser mbongo te pour na son église j'ai donné ça à Dieu l'église tout bisika yo mona nga na la locataire té ezala bandundu ezala partout j'achète moi même na matete matete na sombat bah il se na locataire tena tuni na sombat va vérifier na sombat pas ex-ambassadeur moi en Nigeria à part à Saint-Joseph nous avons locataire oui nazali locataire na ko boya ngote j'étais locataire mais nazali ko sala
achat vente. Mais et ça dit que mon consumo quand bakanginga aye asombi yango afuti bambongo nyonso oyo muto na sengaki. Est-ce que vous dites que le peuple souffre? Le peuple non c'est ça là non. Non c'est ça là. C'est ça. La bénédiction doit commencer. J'ai engagé bana bomwana bana mona zona nzela ba à peu près 10 de nos basisi ba université. Na futa bango ba classe. 2 bana poto. Na mwana nga moko oya na bota na tina musuba na poto bana Turquie. On se comprend. Na sali et belé. Ce que mona na kinawa mutabanda biloko ko no bimisa bato na hôpital c'est moi. Chaque mois je partais à Mamaimo bimisa 200 personnes. Bah tendance confondue musulmans, j'ai des images Kimbangi, c'était tout le monde na futa bambongo. Bon plutôt qu'est-ce que nous soit chasse. Je les faisais. Et ça n'a pas de soutil lelo. Développement oyani. Na tindi université, na tindi classe, na tindi salle technique. Oye ko la yo zaï chômeur. Je ne crie pas sur le toit comme font les autres, mais je fais ça. Je peux vous donner des preuves. Donc on a coupé sous l'élément na nyos. Na piso ba preuve na. Et même si na mukeo na zwaki na zuba membre monsieur a famille, ba membre monsieur église, na fait voyager papa moko anga kufa. À ça la crise. Ake ko luka akenaki asali coopération na maman moko avec peut-être maman na sida ba beti eloko loterie ba zu visa ba gagner loterie ba kende ba testo ba pesa ba kende fi wana olazo mwasi ne ake ko zo fi mombo fi anwa na sida siko yebi ke ba kende tazi ba pexi ba visa aye na zu ticket na yé na mona na tindi en Afrique du Sud par rapport à Ozo gagné on peut ses amours. Non yo okay, papa 0,6 si kato poussa na makambo yo poussa na makambo non si kato poussa na yo do benga ngo développement les développement yo no benga ni sa mutu tia si ça que des potes ça développement très bien yo on a vu par rapport à Oyo Zuina Ozo belete na zu combien na zu combien c'est là Ozo ngo na zu combien ko yo yebi ba montagne ngaka tanga Oza epa sango OK kubanga te zamba kusunga biso nga confondaki Ananias na Safira ndenge oza direct zela toujours direct s'il vous plaît objectif ya évangile na bino ezanini bozo mema batu kaka na bozo mema batu na lola ou bien bino bozo te ya batu pour que batu babonga. Quel est l'objectif principal ya matin ya bino bote ya gagner les âmes pour Christ, les former et les préparer pour l'enlèvement. Très bien. Il y a des populations congolaises dans l'ensemble à souffrir. Est-ce que vous avez bien? Oui. Nazalaki na bandundu pa na yo, bandundu ezaka na taxité, bazaka na moto na vélo, ezamboka na yo, yebi yango malamu. Joseph Kabila, à un certain moment, j'avais appris au bandé komi lo batro zaki moninga Kabila. Kabila boso na yebi na bité so zaka conseiller na titre ni ozaka na Kabila boza na relation ni. Baza président nanga. Président Kala. Avec président nanga ya Kala. Mais je le respecte jusqu'au jour. Boza na relation sous particulière? Non. Na Kabila vous avez une relation particulière. Mais relation n'andenge que biso to soutenir yé. Biso to zala yé, to accompagner qui est, to lo ya mandala. Voilà. 18 ans après, concrètement quand tu regardes les bilans de Kabila, 18 ans après, Yosa satisfait de ce que Kabila a fait dans ces pays en termes de bilan. 18 ans après, ou bien c'est avec beaucoup de regrets tant au Talibobi. Je pensais soutenir un grand homme, mais malheureusement Kabila m'a déçu. Est-ce que lecture nous avons un bilan Kabila 18 ans après, l'Oben sincèrement la population totale. Il a fait du bien aussi et il a échoué à un certain domaine. Par exemple, où a échoué? Où a échoué? Le social. A échoué à la sociale. Oui. Qu'est-ce qui devrait être fait? Où a la CAQ à salarié? Concrètement, social c'est vague, mais qu'est-ce que tu reproches exactement à Kabila? Bon, par rapport à la gérance, n'a pas moyen je crois que le social c'est par rapport peut-être au salaire. Les économistes étaient pour entrer à Congo, mais en général, le Congo est capable de couper sa salaire à bien. Moi, je crois que c'est ce côté-là. Et le reste, parce que la monique parti wana na sakola kaya ngope na TV, na loba na bi, nous avons retiré aux confiance. Mais cette fois-ci, yoka peuple, olela peuple pesa bango kolia. Malheureusement, Kabila n'est pas seul. Quand on dirige un pays, on ne dirige pas seul. On dirige avec certains membres. C'est-à-dire quelque part, certains collaborateurs, vision a été lui personnellement, il a la vision grandiose pour ces pays. Il avait la vision grandiose pour ces pays. Mais sauf que
animateur, il y a vision naïe, réaliser par rêve naïe. Je lui avais prévenu que ça va vous coûter beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Et puis, Tekaki Kabila a bien été entourage naïe. Ils ne l'ont pas présenté comme il faut. Présenté Kabila ndenge sengilité. Parce que Mokonzi, Tekakayi, Mokonzi, Vanda Kabimage naïe. Puis, présenté Kayi tel que ndenge azali. Mais ce que tu très bien, travailler naïe. Qui est Kabila? Et là on y bazanga golaxana bateau bateau ba yebité bateau belé d'abord. Et là on y bateau il fallait pour la choix ba Kabila ba yebité. Nino bateau ba bosani. Oh il fallait pas présenter Kabila ba présenter te loi ni. Non, il y a des ngande nazabo na ko na projet mo makasi. Pour la salle là. Na pesi travailler na ngana bon réaliser nga eloko. Moto na réaliser en moti. Très bien. Voilà, dans sens. Très bien, alors on va évoluer. On va entrer d'abord par rapport à dynamique pour la... c'est quoi ça? Pour la paix et la République et la réconciliation, pardon. On va parler de ça tout à l'heure. Mais avant cela, je vais donner quelques informations. On va revenir tout à l'heure. Alors, Bozo Landabiso Boza Ebele, Nazalagi na Congo central, Bota la Bino Moronenge Bande kwa Congo central, Bayembi Biso, Batu Ebele, Bazalagi na Biso. Naboyi nanga ko sala ba commentaire ya kotia ba image comme un politicien. Je ne suis pas là-bas. Mais j'étais un peu partout, on a sélectionné parce que son Alexis Bino Ndenge Bayembagi Biso na Kinkanda, Nde Bayembagi Biso na Belvedere, na Nzanza, Bogolo Bagena campagne. Mais ce n'était pas campagne, il y a une simple coïncidence. Nazu ba place ya Mickey pour ne pas s'exposer devant l'opinion. Donc au besoin on a to komaki to zagi na moi bande ko belé, on a été ensemble. Ils arrivent vraiment mal passage na biso na matadi na CP limingi na bala matadi pour la confiance na fidélité. Mitu ka ezo telema pour na bango ba monisango ezali penza kitoko makasi. Maintenant on a commis wana ba problème pesa ebele. Nyon so wana ezali ba bazo ngaba mona sango. Bazala ke belé ba pusani pembeni sango wapiye. Boyebi ke na matadi toza très suivi. Matadi eza na ba commune lokola Nzanza, lokola Belvedere, lokola Kinkanda, lokola Stade, eza lokola Mvoadu, nyonso wana eza ba coin oyo soko commune na Matadi fo eba yango. Bato bayaki penza mwa ebele et salaki malamu. Donc nyonso na Matadi eleki malamu tozongisi lokumu na Nzambe ndenge abateli biso. Ndenge nazali wana naza kobonga ba soki nkolo alingi, il faut na koma na bunya. C'est très important na koma na bunya pambate na bunya ba kodeko baza koboma batu mikolo na mikolo bato bunya baza kolela. Je dois être là. Mais qu'est-ce que vous pouvez retenir dans le voyage et à Matadi? J'ai quelques dossiers. Congo central en général. Batubazo yo kanate. Conflit à Congo central les alliés entre deux camps. Monsieur le gouverneur Atou Matubwana, na monsieur le président de l'Assemblée provinciale, monsieur Matousila. Baza koyo kanate. Guerre elongwe institutionnelle, crise elongwe politique et comme crise ya individu, bangomi bale basali conflit d'intérêt na bango. Biloko wana et ko faire fonctionner province wana te. Donc président de la République, il faut yebaka que na mandat na yo ba Congo ba ne Congo nyonso. Soki ba kozala na témoignage ya mabe pona yo. Faut yebaka que pour le moment et qu'on a des individus bah bazo kamba ba institution parce que baromi balé baza koyo kanate et puis bazo le langage mon côté. Il y a des problèmes. Na Matadi wana na kuti dossier à 100 jours. Ah bazo kanga caméra. Ce que justice a retenir caméra na tuna bino déjà que mutasamba kala malobata te longue funda et longue caméra za na bateau il faut ba condamner to bateau il faut ba acquitter. Ceux ba condamner tamien ceux qui ba acquitter tamien non n'a pas un avis. Justice a osa musana. Mais ezaka ka wana te. Ngaboko na uti na Congo central. Nazo pesa mino kamoko ya régie des eaux nationales. Régie des eaux a salelaka annuellement donc mbula mobimba 9 millions de dollars pour que na ba dépense na ye ameka kotala makambo etali mai à Congo central. 9 millions a salelaka yango na ne mobimba. Mais na programme il y a 100 jours, régie des eaux a réceptionné 14 millions de dollars. Oye comme appelle la régie des eaux te. Mbongo wane se volatiser ke pa batu moko tisikoyo et banité kenda pa nani. Donc l'état bungisi 14 millions, je dis de choses vérifiables. 14 millions à niveau à Congo central. Selon les informations à ma possession parce que j'ai été avec l'équipe. Il y a bateau bazo constitué équipe ba délégué pour que bango basala musala enquête. J'ai eu des documents de preuves tangibles et irrécusables. Je continue l'enquête. Nasuka n'a représenté tous les éléments. Venez ici pour démentir. 14 millions de dollars
na Congo central et bani place Keïta na kuti dossier mususu ya port ya GTM eza port ya Ledia nzela moko eza wana kobanda kinkanda tina port Ledia sala port na ye privé port ya l'état ezali mais ya privé ezali nzela wana oyo ya zolekisa banje na ye eza prévu basala commission gouvernorat bato OEBK na bango bato ya Ledia oyo ya GTM bavanda pour que babanda kofuta ba taxe pour na l'état depuis qu'ils ont utilisé en plus de 2 ans atikala kofuta taxe moko te selon les informations recueillies sur terrain manque à gagner pour na l'état rétrocession il y a taxe pétrolière perenko ndenga sala mbongo soka sali batinda mbongo na gouvernement central et sengali na gouvernement provincial bazwa pe 10% ya mbongo na bango bazong sala bango mbongo wala te moko ya ba difficulté likambwa stade boyebi ke baza na stade moko boye depuis 2011 tangu Efetien Tshisekedi papa kendaka pour sala meeting tangu akomi na meeting de Onkusu à l'époque gouverneur abwaka mabanga na kati ya stade wana Lumumba lobiote moyebo sala meeting ezate to bandi réhabilitation papa kendaka au sala stade na meeting place mususu même l'actuel président de la République akendaka pe auti ko sala te asala ki yango libanda ngai moko na koti na kati ya stade wana na enquête na kuti 56 rouleaux auto za na kati ya stade TV yango na TV za radio ozo mona nde ba image ezali 56 rouleaux ya batapi oyo batiango pour la batapi ya synthétique 56 rouleaux vanda na kati Jacques Mbadu mutatika kiango bakisi besoki bakiti pour la kotia na stade nyonso eza na kati nyonso wana na kuti yango meti lelo stade wana ezosila te selon monsieur le gouverneur pour interroger gouverneur a lobby il lui faut 9 millions de dollars pour qu'il asilisa stade wana. Et si bazui partenaire, bah yokani na partenaire, bah signer protocole d'accord. Moutifa pe sa kitus na assemblée provinciale, président Maspoussi la avant de dossier ali ko signer dossier té. Selon les informations à ma possession. Na luki Matoussi la kuna zate, monsieur Matoussi la président assemblée provinciale avant d'arrêter mingi onde na Kinshasa. Selon habitat Congo central, n'inga ba reporter ba information. Congo central bloqué, prise en sandwich. Na matadi wana bazaka na morgue moko boko yoka ba dossier nde na kotiawa ba dossier zali na zongi boko yoka biloko insécurité na Mbanzangungu ba attaquer na Mbanzangungu avant-hier mutu akufi na butu mutu moko ba betie masasi ya bout portant j'étais là et ça la bilo musu moyena bisabinoté moi là lo bana bino boizate mais j'étais là ça fait très mal Congo central ba bossa na développement lelo. Tant qu'il y a la guerre entre gouvernement provincial na assemblée provinciale, rien ne marchera là-bas. Nyon so wana crise wana outi na makambu oya buzobe salamaka entre maman Mimi na moto azali vice-gouverneur wana balongola wana. Bato wana mutakala na bango ne mema crise libabe na Congo central. Nzoto na bango, bobiso na bango. Yango ne mema crise. Yombo na Congo central. Rien ne marche. Rien ne bouge, rien ne se crée comme le roi Loi et Lavoisier. Congo central. Chef de l'État, Batouana bako risquer liboso ya peuple. Ba ino na 2023 parce que Batouana musu bazoli ya manga memine usalongai. Congo central, nzela ezate so komi na nzanza, nzela ezate. Nzanza wana ezalo ko la scaris na libumwazo baluka, nzela ezate. Mais toi na 21e siècle. J'ai trouvé des dossiers là-bas. Président Matoussi a délocalisé l'Assemblée provinciale. A remis au siéger à l'hôpital là. Ce sont des choses que j'ai entendues sur place. Après des informations vérifiées par des gens. Et ça, on a dit Bogola la tête pour la Congo centrale, Bogola la tête. Il y a eu 2 propositions. Pour la Batumoussou, il faut dialoguer ça là. Batumoussou a lobby prêt pour un dialogue, mais il faut pas préalable à la poser. Mais qui dit mieux na kati loko? En attendant, peuple ya Congo central va souffrir. Je vais terminer par ici. Encore un autre dossier. Nzela ya boma Mwanda. Ezali nzela oyo. Péage. Ezako financer déjà construction ya nzela wana entre boma Mwanda. Na makambwa 100 jours. Babena likonda batia nzela wana na programme. Donc basali superposition à bas fond. Pendant que mbongo ezali déjà ya kotonga. J'ai parlé avec le gouverneur, j'ai vérifié les informations. Effectivement, mbongo ya péage les autres ont boma Mwanda. Mbongo na ngweza la budget ça déjà. Mais na 100 jours ba orienter mbongo na angle wana. Chef de l'État procès à l'info fungwama.
bato baza ebele justice projet pe fungwama surtout likambo 14 millions ya mai botika yango te fo na yeba lumière ne lokola peuple congolais fo yeba yango boyoka sikoyo mama moko azo expliquer député ozosenga $2000 babakisela yo olalaki na tolo ya mwasi moko esengwe kotaka yo posenga 2000 de plus yo mwana musala ya population okima te yo député mwana musala ya population yo nde moumbu olaka bango ba français voter moi yo ndo za moumbu ya population olobaka yo nde mwana bitinda ndenge nini mwana bitinda ko za la salaire koleka mukolo ndako nde population oyoki mawate oyoki ata sonité pour proposer likambo 2000 ozalaka na état nini député ti ozosenga 2000 otali photo mwasi na bana population nde zoba yo zotambo na jipa munene population aza na moustiquaire imprégné population aza na pasi boyoka basi ya basoda moko ndenge bazo expliquer bokoyoka pasi nazo interpeller également ba autorité na niveau armé batala batie policier na kati ya morgue elongi ya policier baliango na bampuku parce que baumbi bango na place ya morgue te batie bango na mabele soko za na moté bato koyoka pasi yo te TV za radio te en image et puis on se retrouve après. Toyaka wa 267 militaires Na 2006. Na 2006. Toyawa tobandaki nanu kozwa salaire te. Ngaku tundenge na zabo ki mwase ki major na ngana tika kinalo. Na bandako kene ko lokota baloso. Na port kuna salaire ezate tozoke lokota baloso na base basoda. Baloso ekweya. Oye ekweya kawana na lokoti na poni ba mabanga na zokene kutambusa po bana balia. Tozo kufa sur 267 militaires toyaka. Totikala moins de 40. Omoni basoda baboyi ko yapo na nini bazobanga. Tango bakomone longi boye toyebi te soro na biso tokosuka ndenge nini. Boyokela biso mawa lettre oyo. Ngala tanga chango lobby après avoir kopesa yo. Moyena tanga kombo batu ba signer awo ezate po eke luka rando. Ba signer se mobile nanga lettre par force. Nous nebisi papa. Oyo yo signer kombo yango. Kalala Mayana Richard. Bakobenga yo invalide ndenge nini? Invalide eza muto ya za inutile. Est-ce que you is invalide? Mobile nanga za invalide te abota kabana. Asala kaza makati. Bango nde bayeba ki secret o ba pesa bango ba rouge. O signer wa ndenge nini alobi mama? Ba imposa kinga na muto entel. Moyena tanga kombo na izati. Ayebisa kinga na signer. Mobile no aza vivant to akufa. Azali akoyate. Très bien. Ya lobi soda sala ka politique. Pendele to yeboy. Ba mibali na biso ba yebite po ba boya ki. Ya solo soda sala ka politique. Aboy ko ya to kimi ko kima. Ayebi pete. Atuni ngo kewa na bina ke luka mabaya. Natuni nani asinya lettre na yiba ki ngoko yiba. Ngana mosa soda lo ba verité. Ko eza bosulu. Na yiba ki lettre na mikanda na ye. Na salisa ngo photocopie na pesi. Papa, natuni. Papa, nani asinya ukala la ye? O limero na yo. O bangu maluba ki masinye. Ngai pe masinye ngabiki. Uyo sinyo yo balobi yo ze invalide. Lettre yo ko zwa valeur ndenge nini? Tanke balobi ke kala la ze invalide. Père enga o major neti ngabo bali nanga za major. Akokoza la selon grade. Akoki ko zwa même ba 270 quel. Na major ya ba vert. Mais oyo ngamo bali 30 000. Ngana yaka na mwana na kunda mwana na ngana matadi olikola kozanga. Mwana kosi hospital mbongo ezate. Miniti na bunda na luka na keno hospital mwana kufi. Ayeko kango la biso. Kote toloba. To pousse de ba ya papa président. Président Chilo. Ayoke na biso mawa. Asa Moïse apangusa biso ni na miso. Tozole la butu moyi. Tozole la butu moyi toza na pasi. Très bien. Tozole la zala. Tozokufa maladi. Papa Chilo atala biso. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous lire un communiqué nécrologique très rapidement avant de reprendre pour terminer.
Maman moko aza molandi monene ya bosolo na politique mais auti kotika biso na yoki pasi na motema aza penza mokolo 76 ans bana na ba benga epo babanda ko bisanga chaque fois nazai kutu na mwa makanisi ya tamu commission na ngende kotala mais nazu ngonga kotala ete maman Marie Anastasie Chitoka Mulumba maman on a confié suite d'une courte maladie. Le programme est à communiquer ultérieurement, mais en attendant, ils ont la résidence familiale avenue Lukunga numéro 5 na commune à Lembaré Mayadi. Donc azam olandi monene bosolo na politique eza éprouvé. Ndenge maman mukolo boye mapesi ngonga na yepo kalanda biso, je pense que ça limatate. Na lobali kambo ya juge yani akufi na poison. Tant la bandeko lo bayango, j'étais le premier arrivé là-bas. Tant que juge akufi na butu, nga déjà na 6 heures na zaki na ndako wana. Na koma ke pa juge. Na yoki batu ndenge balobaki na silisi wana te na kendaki po mosala na biso eza koya koloba kaka mais il faut être sûr. Yango moni batu nsuto batali ba bien. Oh Benzeboul. Na kendaki tina centre nganda. Moi je ne me suis pas limité na ndako ya yani. Na ke tina centre nganda. Na yeba kore kota ki ndenge nini. Et Tanini Koréaki nango. Quel est le médecin qui l'avait reçu? Bassine Vito tant bazoki na Korea juge yani zalaki ndenge. J'ai eu des éléments sur ça. Na keti na parquet pour na ma mouvement na ya salaki. Samedi, dimanche, lundi, mardi tia koufé salama ndenge. C'est ça l'investigation. Yo vendre lobika ko quand on nous fait vous faites. Mais à un certain moment tu seras limité. Il faut aller au-delà du temple. C'est ça le grand problème. Alors on va évoluer très rapidement. Pasteur Denis Lessi, prophète, machin, roi de Maki, on a eu mon boyango. Tout ça aussi, ça. Nalingi ko toko na dossier essentiel. Évêque Pascal Moukunazo Sambalelo et Souka. Azali Koulou Tunayo, Azo Sambalelo. Je pense que Batouazo témoigner les lois Zalibana ya Kacha pour procès au Batiaki Liboso Bandeko ya. Bato babenga ba espemba kadi ba pasteur ba homme de Dieu na pesi ba ngombo te ba oba o chibo la kotsa ki ba na kati ya dossier ba samba ki mena faveur ya Mukuna. Donc les londes za la finale pour na Mukuna soka ba chibo na mani ba bana kacha oya kufa mobali ya chibo entre guillemets pour biso zaka ba témoigner so ba balana ou quoi. Donc soki bana ya kacha lelo ba témoigner na faveur ya papa, je pense que papa kozonga bo solo na politique Michel Liboso toza kozela ya ponda kwa tatande yango papa le ga place mususu te ndako na yango mais papa za malamu azobela te moral za makasi ngai moko na sololi na ye naza ko pesa ye maboko simbisi na ngande baloba na français la main d'association naza na ona ye évêque yo zali évêque moko na pas za évêque bakangi mukuna. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Il fallait à la passe, il y a l'église Mobimba. Bino église pour s'organiser pour revendiquer libération Moukou. Bon, il y a la structure dans la biso. Na minito kisami na mutazali président au conseil après nga. Mais yesko mutu azali il faut ça l'initiative mais azana poto kangami na nani. Normalement biso to kozo initiative parce que biso za na corporation mususu de haut conseil des églises. Toza ba ngalasi tout ça. Ngaye kisami na godempoyi tous ces gens. Alors ce qui fait que la minute où il normalement mutu faut convoquer réunion. Bon alobaki faut pas convoquer réunion. Je suis désolé. Donc ce qui fait que tout ça n'a pas dans mon thème du fait que bakangié toujours senga toujours nzambe asungaya abima abima parce que bakangié azana innocent bakangié bon na yebi dossier té nazoka ka bakanta wana nazoka ka ba soki tibola na yebi banga mangote bon vidéo na boy nanga kotala parce que azam tsela nzambe na se permettre coopérer funda coopérer là c'est clair non bon côté na yebi dossier té papa makambo wana eza compliqué maman yo ka justice wana ya compliqué ozomona donc souci na biso abima souci na biso za libanda a continuer veiller. Très bien. Mais démarche et éveil patriotique, comment tu as trouvé ça? Après avoir yo lo bagi nanga ke bozalaki na Kabila bosungai Kabila na musala kenda liboso président ya kala Naba évêque Pascal Moukouna qui a dit aussi qu'il a accompagné l'autorité ndenge Bible recommandée mais après avoir bino nos bozo kan nzamba zolo bela bino évêque pe alobi aza convaincu nzamba tindi a PC message à makasi le message évêque et l'équipe partout mutako boyango azalité atalisi comment Kabila pillait ces pays systématiquement à la kisi makambo ebele jusqu'à tel point azala arrêter lelo pourquoi on s'aligner derrière Moukouna te na combat oya azalaki nango pour eza combat ya bien-être la population eza combat éveil patriotique eza combat ya délivrance eza combat ya kozongisa Congo na ba Congolais kolongola ba occupant na mboka oyo eza combat oyo andimi na ba diaspora na musalo bango basalaki eza combat moko salué par beaucoup de gens pourquoi s'inscrire dans la logique wana te yo créer contrepoids
Kabila longwa na pouvoir mazo continuer ko manipuler otilelo. Kabila ko manipuler ngata. Kalata azaki na mbongo ça va mais lelo peut ko manipuler ngapé kala pete. Ngana za parmi ba titu ya ba passer wana mboko na kati. Non nde yozo mona nga ko manipuler ngate. Je le respecte et je croyais en lui. Pourquoi tu es contre la démarche de Mukuna? Je ne suis pas contre la démarche de Mukuna. Différence non Mukuna zani. Mais différence la démarche. Bosolo la politique. Ah, bimisa. Bien, Bosolo la politique. Na émission à maïs. Elle est différente. Et c'est le cas la yosa Bosolo la politique. Il faut que les journalistes soient basés à la radio. Muto ayo tika mutute. Ya yoki nzambe. Kapena yoki nzambe. Soko banzambe zokutana. Église de réveil pour la biso ya ngwana. Dans l'histoire de l'église, c'est tout justement style ya mutuna façon ya mutuna komone la makam. Moi je suis pas contre. Yé Assane Moussane na tika ko le bataza contre na reprocher kaka eloko moko. Eloko ni ko personnifier combat. C'est-à-dire Kabila et communauté acharnement. Mais les restes font na yena makamone, moi je suis pas contre. Ça dit il faut protéger Kabila. Non, yo dans la démarche moi ne touche pas mon Kabila. Non, n'a expliqué le moko. Bimisa bilo. Ozoloba wake moko na bakangi koto ba bimisi boye koto ba bimisi boye. Mais na pese exemple mo Jean-Baptiste à Sakola sur Hérode. Abi yo obimana moi ça ndeko na za na bomoy. Hérode a qui bien. Akenaye et ça les passe maki akipi angote. Mais moi si je suis na benga bato na ba fou du roi. Moi si je suis tant que je suis préparer moi na danse pour mon le fait que moi na kataluke tout papa senga ele oyo lingi. Et là Jean-Baptiste aza ko tambola na mais eloko wana landi e kaka. Tina moko boye fête salimi moi na bina papa bisengo lingi. Moi na zongi ti e pa mama. Maman le beni abi muto ya Jean-Baptiste. Yo quand eloko na asengi muto wa pour na maloba o ya bimisaka. Ça dit je vis comment Coutinho a souffert en prison. Je vis comment moi-même j'ai souffert dans beaucoup de choses. Pour yo monika ka oyo ya sukana. Na kota gelem na sala 1 mois et demi. Fimbo na gelem moi. Pour la prophétie à bar poto. Non. Obesi Tété, balobi ke na sa coup d'état. OK. Yo na arme atteinte à la mais la souffrance na période wana na biso c'est grave pour nanga. Na yebi passer à prison. Na yebi ke avec moko na za mutu moko aza dur, à sportif, à tout ça. Mais prison en la biété. Parce que continuer à bima prison du Kolomoko, na libokomo. Nga na bima prison avec mon malade misusu impossible. Na bala ko ça la bilambe silité bilambe zakaka toke kamote. Mais na ça contre démarche na été. Mais pourquoi na le ba ko personnifier pour sa protection et puis pour certaines parce que ils ont indirectement la lecture extérieure. Ça dit pour la diaspora, pour certains, pour la diaspora, oui. Dans l'ensemble, pour un groupe de gens, on a Congo, Pétro, Batagne, sauté parce qu'il y a la bataille, ils ont continué à témoigner fidélité dans Kabila. Pour la bataille, Kabila est le mal congolais, pour Congo décoller, faut. Non, il n'est pas le mal. Parce que Bato Belé, Banda Kassavou, conflit, Banda, Lumou, Banda Kassavou, Babunda, Timo Koufa. Donc, il y a pas à Mobutu. To Banda Bilok à Mobutu, to souffre pas à 32 ans à Mobutu. Moukoulifa Banda Kuna. Avec Moukoulifa Banda réveil, éveil patriotique, ne Banda Kuna na Soukawana. Analyser, aya nango tie pas Félix Tshisekedi le président actuel. Et tant on tient Magamio sur la table, il nous donne la solution. Voilà ce qui s'est passé à 60. Voilà. L'éveil, c'est la prise de conscience, oui. Mais en orientant le futur, il faut donner nous la voie de sortie, c'est quoi? On arrête Kabila, d'accord. Après l'arrestation, c'est quoi? Bakami Kamero a vie continuer. Ils ont continué. Nous sommes sur 2 millions, soi-disant. La vie continue. Vous critiquez, vous dénoncez, d'accord. À dénoncer, NDP, on va dénoncer. Mais le problème, c'est pas qu'il y a ça, il y a ça, il y a Kabila, il y avait ça. Nous, on veut. C'est-à-dire, il y a dans le sens que Mukuna a conquis pour attaquer Kabila, ou a beaucoup la lobby. Non. C'est-à-dire, il doit faire sa critique dans la Première République. Et ce qu'on a critiqué, y compris Kabila, ça se comprend. Mais il y a Yezakaka. Mais ils ont la Kabila, ils ont la famille Kabila. La Kabila, il y a des choses, il y a des choses. Au moins, il y a des problème. Kabila n'est pas le seul président au Congo. Azuba Troubu se outi banda kalawana.
à couvrir les boudoussous place à cause de les dessous. Félix est payé. Il y a kanga batute, ou il y a pas kanga, il y a un style là. Mais les dessous est à et si yo moni ba solution c'est pesa misiko. C'est ça pété, de pesa mité. Tous les la pekaka, crise des apekaka, muyibi pesa kaka. Mais différence que o ya mbalo yo akangisi mo abatu. Bon, sikoyo kokanga mpe tout le monde a peu la réalité ngoti na suka. Donc chacun de nous quand il vient au pouvoir, il apporte même na poto ba Sarkozy ba pesa biso ba biloko meeting, ba yepe à kokité. À ceux qui en place à contribuer à évoluer. Moi je ne vais pas que les hommes de Dieu crucifiés, pas signant soit Congo qu'on a Moutoumoko, non, qu'ils critiquent aussi le passé jusqu'à présent. Et puis, qu'ils nous donnent quelle est la voie de sortie. Un prophète, quand il parle, il a la révélation de Dieu. Il doit donner, voici la solution. Parce que la solution, c'est mon arrestation à Kabila. Et que ça, c'est Batouana. Oui, mais le mal congolais est en nous. Depuis longtemps. Les Congolais, les Congolais est superficiel. Congolais, au moins quand tu as des missions, ils s'insultent, ils parlent au lieu de raisonner. Kasi eza normal tant que les Congolais font mitcha na kati. Parce que na landi on a bémission bandeko, Héro Louara, Christian Bosembe, bandeko Zulu. Na yo qui on est pour attaquer Kiziamina qui est ton frère, qui est ton frère. Le linge sale c'est la bonne famille. Il faut se battre. S'il vous plaît, yoka conseil na zo peso bilange kola na mai. Bilange kola na mai mutakola na conseil. Na zo zo selo pour silisa. Lange na biso. Na zo peso silisa. Na bina boyo. Koza mosal na Nzambe. Bana Nzambe babundaka liboso ya ennemi te, ils se battent derrière la maison. C'est une honte. Je te dis que c'est une honte, c'est une honte. De faire quoi? Tant bazo mona yo, ozo attaquer Mukuna. Ozo attaquer Kiziamina. Ozo bimisa ke to banda ko zo bambongo. Non. Pas bana Nzambe, écoutez, pas bana Nzambe. Oui, pas bana Nzambe, bozo tika témoignage nini. Obi ke bino boyinisa batu Nzambe. Tala. Sango. Moi je suis un prophète. Quand il y a le mal, il faut le dire. OK? Les pasteurs congolais a dégradé. Un homme de Dieu amène la paix. Un homme de Dieu amène la réconciliation. Un homme de Dieu se répand quand il fait une erreur. J'ai reproché na Batou, dans l'andibe mission na yo awa, les hommes de Dieu nient de ne rien avoir eu de Kabila. Ça c'est l'ingratitude. Naba la koufa peu pour l'ingratitude. David a aidé tant agresseur va pousser. Et tant que va aider, aïe jour monsieur ça occupe nzala, aïe ko senga service à Kolia, a pexé biloko. David a ngaboma même nzamba s'occuper na bomina bal. Le problème du Congolais, ce n'est pas parce que Félix Aïe, président Félix Aïe, c'est pas parce que nani tout le monde a keto yini muto, non. Si quelqu'un fait du bien quelque part, d'accord, tu n'as question, moi j'accepte. Bola mo mutasa lelinga. Je suis choqué de voir que les pasteurs tolé. Mbongo, on nous a bénis, même Mukuna, a payé 100 000. Moi je sais. Parce que mais moi j'étais là, j'étais dans le circuit, je sais. Na ndenge bimaki, na muta bandaki likamwana, na deuxième, na ndenge kende kokoma kuna, na ndenge monge bima. Ata yazolo bageza mbonga pays, c'est normal, c'est manga muta zoloba. Mais nier que l'autre n'a rien fait pour nous l'église, a pesip son mukada. A pesip son mukada. A pesip son ba moyen, ou est qu'on permettre bon encadrer peuple en haut. Ils ont une corruption. Non. Ils ont une corruption. Non. Ils ont une. Biso ceux qui ont la proposition par exemple de ça réunion moko boye pour toter à peuple tout ça la boye et là il faut tout ça la boye to ke ko sa projet ba pesi biso mon et la carte constitution on reconnaît les confessions religieuses en collaboration avec le gouvernement, c'est normal. Très bien. Il faut tous en bon wana. Ils ont bon en corruption té. Même ndenge bazo wanga nango, ils ont bon en corruption té. To yibité. Moko na zo 100 millions zo combien? Na lobby boye. Zela na sisa té. Et ya moko na ndo tangi na lobby ngai na ndima. Ko zo combien? Na kotanga na mo chiffre té. Zo ba 100 millions zo boye ko loba. Prendre té. Papa. Loba ya zo. S'il vous plaît, moko na zo 100 millions yo pe boye. Na ekoyebana. Yogelo loba ozo combien? Ozo combien? Yo kanga té. Quand je parle de Moukouna 100 000, c'était quoi? Ce n'est pas que Moukouna a un problème. A posé problème. Papi Simbo. Yo posa problème. Na posa par exemple, Nazaki malade. Je suis parti en Afrique du Sud à empoisonnement. Combien? Papi Sanga a un traitement nyonso. Combien? Oui, bah surtout les. La vie est belée. Il a supporté
tout mon hôpital pendant 6 mois, logement, d'acoup, tout. Je parle. Non, la ligne était. Je crois en lui et je suis reconnaissant. Très bien. Comme je crois en Félix, je suis reconnaissant. Très bien. Donc, dans un croix en lui. Non, et c'est là qu'il faut aller je suis pas toujours le bas à côté. Nous parlons des projets. Autozaki nango, tout ça la campagne. Tu y es pas naïmo kuna to vandi, tout ça les projets à campagne. Mais tout ça la stade ça la fait. Oh, et ça qui prière écuménique. Mais là, non, c'est pas Wanda Stade. Bon, c'est là on a besoin de détails. Moi c'est là soit nos yeux faut. Mon sous tout ça là et pas naïe, tout ça la conférence on a pour l'encadrement ba pasteur, donc il y a un stade pour la tata Raphaël pour tout ça la prière pour la mboka. Et puis tout orienté mboka na ba prière et rata. Wana na bi ke bar poto ya la. Ba doyate. Badoyate bato baboyi na bango bayete. Mais bino bobenda dans situation. Oui, mais c'est tout bien. Dans la première mi-temps match c'est. C'est attendez. Mbongo ba pesi biso to kaboli nam oyazu. Le beta gouvernement ça là après du côté. Le beta athlétique non défense. Non, au pousser ngana le bébé. Problème na ngai ezali échoué poani parce que il y avait des magouilles à l'intérieur. Bato mususu non bo pesa ngambongo boye ko la sala boye na même bato la sala boye muta même be bato ngoti to kombi 14h bato wa yati to zi téléphone ba pesa téléphone yo benga président ah bilombo lo bala la bengi président so non misa makufi boye to sala nani yate et puis kuna match zo beta mana Rwanda le roi match zo beta to soude imboka siko yo yebisanga biloko boye siko ngana tolérer yango et puis yo yebisanga na contre bato na contre mutute on doit se repentir. S'il y a des erreurs à l'église catholique, protestante, qui c'est là où il y a des erreurs. Mais pourquoi Babranamiste est bané le quoi naté? Bazali, bon on a quatre nani on a toqué naïe bazouakate. Bazouak. T'es nani le quoi nani? Bon on passé nani oh ya dans le salon wana. Nani. Mais baruta zalaka la stade d'autre ça suka. Na stade ouais. Oh to sala prière à la nation au moule betara bisoa. Oui kataka ouais stade ya Marti. Azalaka. Mutaya mingi te za dioka. Dioka bataya biloko wana te. Mais avec Ayaki. Avec général Nani Ayaki. Mais Bobenga qui est Bobenga. Mais pas bien Mututu. Très bien. Donc pas bien Mututu. Mututu s'est retrouvé. Tout ça Mututu, société civile, l'église Union Sonaya de Noirs, on a l'église tout. Et Yaka, moi j'étais le coordinateur. Mais je ne pense pas que Baout a joué à Mbongo, je pense. La lobby Boye. Je ne pense pas. Baout qui Mbongo pas gouverneur qui Mouta. Baout 30, 40, Baout 50 000 kuna. Je ne pense pas. La lobby Boye. Mbongo est en Mbongo. Mais en bon pour la cause l'église au Canada l'église pasteur Baouti je ne pense pas et je ne crois pas. On va terminer. Non, on a la information. Bon, information OK pas gouvernement qui monte à la archive naé kende ko tuna conseil naé nani nani. Et puis ngam na coordinateur non. Baba Marini bato so batsenga ngam na coordinateur loko na maman mo société civile. Tout le monde azwa kimbongo pona ba transport bato baya et puis moi zo mo loko ne yemo muto gérer mbongo na. Problème na nga ezali ya Kabila la lingi était. Problème na nga ezali même le président Félix je l'aime. Problème na nga ezali que les hommes de Dieu nous avons la responsabilité du pays. Ami Abatou. Denis Lessi, il y a un ciel à gagner, il y a une affaire à éviter. Yesu akozonga liwa ekoki koya bobongo la mitema ozopesanga moyen na lobate silisa biso komi na suka silisa na betolo mo bomayo les hommes de Dieu du pays doivent relancer spiritualité. Mona même loko na lobakuna na présidence bato azokufa papa ser baza mboke ezokufa nous sommes là. Pourquoi Dieu ne nous écoute pas? On a pris la place de Dieu. Qu'on se répande, qu'on laisse Dieu monter, nous on descend. 2, qu'on se répande. Totika Kinumba, Totika Masanga, Totika Loyenge, na lobby Boye, Totika. Quand je parle, ça dit je parle un message très important. Homme de Dieu, n'a pas gêne, batunion sur l'église. Faut pas ça l'effort, Tokoma crédible devant Zambie. Tokoma crédible devant Dieu. Qu'on abandonne le mal. Quelqu'un qui voit qu'il est dans le mal, qu'il change. Et pour Mboka et sa vision confiance, même si ça nous prendra du temps, mais faisons l'effort, il y a qu'à changer. Là où tu vois que tu n'es pas fort,
cherche la force de Dieu. Qu'on prenne conscience de ce peuple-là, tous s'occuper na pate Nzambe, bato même avant la lola, non seulement papa maman awa, mais papa mon lola. Mboka bana beja lo samu na biso, Nzamba ko yoka lo samu nani, na yeke bolinga ngate na message oyo, mais na longoli lo komona mutu. Je suis pour l'évêque Mokuna. Je suis pour sa démarche de faire, mais qu'il ne personnifie le combat na mutu mokoté parce que ça va être trop petit. Kizamina na kotsa qui était. Kizamina tanga na osa l'émission. Kizamina répondre nga. Azwaka 1000 na 1200. Et un bongo. Très bien. Donc bongo wana ya lobaki on explique que jour tozala kula yo tangi place wana. Ezaki 1000 ou 100 000. Très bien. Il y a 100 000 $. Mais la 100 000 $, wana yo zoé combien? Mais na zone c'est ezaki to so na tête. C'est lui qui est entré dans l'histoire. On a tangi na nga. Kizamina za appel à Kinshasa wa Pérou dango. Mais tout ça là est. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Si vous avez mis sur le tout le monde a beaucoup de bilo mo ezali pour na yo. Poser une question moi il y a des pères mais au kiminga. Il y a des pères, c'est-à-dire mais nan ngai dynamique. Oh, mais la tout la question la tout ni objectif il y a dynamique ezanini. Siège la dynamique ezalaka wapi? Sur la paix. Sur la paix. Donc en fait la ngana lo bama muke ba otomusa. Si ça komba na suka. En fait démarche nanga na des pères ezali omoni pasteur, il faut tout se réconcilier. Il faut tout ça. Parce que sans la paix, personne ne verra Dieu. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Biso na biso, il faut tout comme l'eau moko. Parce que dans l'église de réveil, par exemple, tout le monde a question, il y a l'église de réveil. L'église de réveil est un groupe de gens pour nous notifier. Donc, l'église de réveil n'est pas dans l'église de réveil. Kizamina en église de réveil. Netingalasi azana charismatique. Yozanani. Nana nouvelle église de réveil réformée au Congo. C'est une confession religieuse. Tena kimité. Et ça bongo. Biso va réformer. Si vous deviez parler de Dauphin Bouilly, en quelques mots, vous direz quoi? Effectivement, je disais un soir d'un festival, je débarque à Québec, après quelques centaines de mètres de marche. Du retour vers la scène, j'entends de loin une bass qui groove sur la scène, mais incroyablement, c'était qui là? Je sais même pas, j'arrive, j'approche, je vois. C'était tout un artiste sur la scène, comment il bougeait. Et la basse, tout était parfait. Un beau chanteur en plus. L'écriture est notre langue et c'est à travers l'écriture qu'on se repère et on se retrouve. Makomi, c'est le titre. Makomi manzambe makoki na mikolo ya suka oyo bokomona na suka ekeke bamingi bakondima baprofete bakobima oyo elokota. Makomi, l'écriture, la parole de Dieu. Ngolou, vous savez bien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu, de Tout-Puissant. Yoroshua, c'est le nom de Dieu, c'est son nom qui bénit, son nom qui élève. Et pour finir, le 4e titre, c'est Ndanga. C'est la surprise. On va être tous surpris. Allez, bonne écoute à tous. Ndanga. Yesu kati nangai ndanga ndanga solo kozala na eleki nyonso. La vie nous surprend deux fois. Du jour au lendemain, on nous annonce qu'il y a une pandémie, même pas une épidémie.
D'autres disent même qu'il y a une guerre à mener contre cette saloperie qui s'appelle désormais coronavirus. Et il y a même des précautions à prendre face à ça. C'est laver les mains, ne pas serrer les mains, tousser dans son coude. Et enfin, porter les masques désormais. Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Tony Batela, 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 Tony Batela. Lata nanu maske, lata nanu maske. Bembe na moto te yo moninga ye, bote ya lokalo be moninga ye. Kobosa na maboko te, sokola tango nyonso. Bana kini bondi makate, bandundu bondi mbelanga ye. Akongo, Bangala, Swahili, Baluba. Akongo, Bangala, Swahili, Baluba. Oh, Bakongo, Bangala, Swahili, Baluba. Lata nanu maske, lata nanu maske. Bembe na moto te o moninga ye, bote ya lokalo be moninga ye. Kobosa na maboko te, sokola tango nyonso. Koko na biso alobaka, on peut tout faire avec sa baïonnette, sauf s'asseoir dessus. D'après les expériences antérieures en matière de maladies respiratoires, et en particulier d'autres épidémies de coronavirus, Afrique confinée, Europe confinée, Amérique confinée. Yoka. Yeso tumeli masolo, akangi no sambo, akangi bakilpe, foto kanise namwe. Oh, Bamasta confiné, Paris est confiné, Afrique confinée, Europe confinée, Amérique confinée. Basali na Nzambe confiné, Paris est confiné, Afrique confinée, Europe confinée, Amérique confinée. Banganga kisi confiné, Paris est confiné, Afrique confinée, Europe confinée, Amérique confinée. Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH and Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement pe na suko tika
héritage na bana yo et en même temps so zaki na ndako ozwaka na crédit et ko peut futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que zana ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Soko zana ndako na yo bien au futelaka oningo protéger ndako na yo toko futa yo. Toza susu na auto bengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu ozali susu na problème à santé au beli sérieusement l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé mutoyo afutami parce que bela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger. Maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité zaki ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te et ça vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni.